Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikuru Nezabino pardon. Jima sala yolo ratarate. Ya on a bien yo. Ah Jima Mokende. Oumela. Bana Kin. Ke bana jago zapé so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Kendi. Oumela. KNB ko zapé te so kuta nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mercredi malam nous avons la ligne sur un magazine KNB Kinshasa Nabiso. Après Bassis, il y a dialogue. Si l'une des conclusions est cause à la formation d'un gouvernement de transition, attends, il y a Bakinois et cause à la ligne d'un gouvernement wana, quelques-uns vont s'exprimer. Kinshasa l'équipe partout aux na commune ya Gombe précisément na avenue Colonel Ebea. Et si kato ko solo la na Bakinois ba biso bazali ko s'attendre na nini ba congolais nyonso soki gouvernement ya sika ebimi. Ngai nazomona gouvernement changeaka rien na liye boso bayoka na bango nyonso tout basala nano babongisa nano basala concertation malamu babongisa avant que ba gouvernement na ya bango wana bazwa pour ben terrain na bango pas pour na biso ba population donc bayoka na liboso basala loka bien mais après tout ceux qui basala gouvernement basala mais basala pour na ba aventure te pour na bien la population ezali lokote soki ba bimisi gouvernement ngo ya sika ezali pona azala na motema boboto pona batu nyonso ya etando ya RDC. Na posa batu nyonso basanga to da mutu mpona ko éviter makambo biso bakina eloko ko s'attendre na gouvernement na ezala gouvernement oyo ekobongisa makambo nyonso ke liboso parce que sur la vie sociale en tout cas makambo e marché malamu te soki gouvernement obima et asike obima ezala batu o ba na souci à population et surtout souci na biso akino po ça ne va pas donc ce que bazo créer gouvernement c'est capable de monique o ya kaleza incapable d'organiser l'élection il y a un acteur politique basanga o ba na dialogue ba monique il faut ba tia gouvernement sika pour organiser rapidement l'élection et puis ça va moyen na CENI objectif numéro 1 mais élection ça fait en soit ezaka élection pour mater makamsu botiki ah bon ça peut makamsu ba au gouvernement ne ko bongisa te ameka pe ko sala effort ko bongisa ngo parce que to ko liaka élection te kimia parce que mboka batonga on a kimia ben élection parce que tous les arrêter à l'élection ko bomamboka te eza likambu ya koyokana souhait na biso zali vraiment que la classe politique bayokana opposition majorité société civile bayokana ba trouver consensus sur les élections. Ceux qui vont remettre en place un gouvernement de large union nationale, ils ont piloté soit par l'opposition, ils ont appelé le Cameroun, il y a bien. Quand ils vivent bien, quand ils ont beaucoup, ils sont pas président, mais si ils vivent bien, si ils sont il faut que ce gouvernement qui ceux qui ont bien, ils sont pas bien, peuple congolais on se plaint là. Quand tu lia, on a un pays étranger, la Brazzaville la Pamba. Moutoir déjeuner bien le lokomaka libre net libre et c'est là où venir ya kodefisa libre kana Congo comme ya kodefisa net libre pena kodefa comme l'on peut ya pamba kana ezanga mili pour ni ndengwana atana Gabon ndengwana te ngala fifi na Gabon na fifi na Brazzaville mais sasa le net likomba ko lia nanu moutoir souffle alikola ko lia. Boyoki wana ndenge ba congolais moko na moko ba émettre ba point de vue na bango alors souci ya congolais nyonso ezali que ce qui gouvernement esika ebimi en tout cas ba se retrouver bazala bien kimia ezala bien pe bazwa ba solution na ba problème nyonso oyo bango bazala nango Kinshasa et l'équipe partout. Depuis 2012, le gouvernement des technocrates et Messanissa ba congolais na ba concept est belé. Oyo compréhension peut impact nango ezalaka bien persisté pour de nombreuses personnes.
plusieurs semaines ya échange na dialogue oyo et comme déjà na niveau ya proposition ya ba conclusion à travers draft oyo facilitateur a proposé na ba participants. Les analystes pensent qu'il faut un gouvernement de transition pour organiser ba élection oyo et comme impossible année oyo. D'après ba exposé oyo ba expert ya Nations Unies, OIF, CENI, ONG américaine et ça qui devant ba dialogueur, mais souhait ya population et ça que gouvernement ya transition oyo et kozala na charge ya ko organiser ba élection dans un délai raisonnable et zalate loko la gouvernement ya ba technocrates oyo ba se distinga na ba concept loko la cadre macroéconomique, croissance à 2 chiffres, jardin de la primature, stabilité monétaire, l'économie est au vert, troïka stratégique, l'homme de la rigueur, bon élève des institutions de Bretton Woods. Projet bancable, taxe sur la valeur ajoutée, bancarisation, inflation maîtrisée. Ba concept nyonso oyo opinion a constaté kaka résultat moko komata ya dollar comme jamais auparavant. Dollar oyo na debi ya année 2012 ezalaki konage na 91 na 93, mais lelo ekomi entre 111 na 112. Bosenga ya population na gouvernement ya transition eza soki bakoki ko éviter ba concept ebele oyo impact nango na sachet de la ménagère et monanaka te. Soki bakoki komitia na musala po ba famille ba retrouver panier de la ménagère et kosala bien. Kinshasa et l'équipe partout. Encadreur ya école primaire balobeli comment parents akoki ko aider mwana na ba devoir à domicile boyo kabango. Mamonio koki matin KNB kitaki na ba école ya moko na Kinshasa pona kotuna encadreur topé balakisi na bango bayebisa biso pour constater difficulté mingi na ba parents na ndako bazokoka kosalela bana surtout ya école primaire ba devoir te okomona parents saeli mwana devoir mais mwana ka azu zéro yango to kotuna balakisi na bango bayebisa biso comment est-ce que bakoki ko aider ba parents pour basalela ka bana na bango ba devoir pour piste solution nini bakoki kopesa ba parents oyo bakoka kosalela bana bango ba devoir te pour bana ba meka ko aider bana basala ba devoir na bango malamu boyo ka bango ndenge bakoloba la micro KNB. C'est un problème d'abord que les parents eux-mêmes soient préparés. Si les parents sont préparés, il y a un encadreur qui a pour moi na la devoir. Mais il y a une chose qui est vraie que tant que je suis devoir dans la salle de classe, devoir et c'est moi dans la salle. Parce que ça devoir non. C'est une obligation que l'on donne à l'enfant. Ils ont obligation à moi à ça la devoir wana na nanda connaissance. Ils ont avec ça la moi na devoir. Ce n'est pas bon de faire le devoir pour l'enfant, mais il faut orienter l'enfant pour qu'il sache de lui-même faire ce qu'on lui demande de faire. Contribution à biso zanimi et pas ya ba parents oyo esengeli basa et la bana ba la kisabana ndenge nini bako kosala ba devoir na bango ezaka ke parents soki ozokoka ko découvrir te eloko oyo mulakisi asengi tango yo comprendre question te ndenge nini okozwa réponse ya bien okozwa réponse te sans que vous comprendre la question. Il faut d'abord, la première des choses, il faut comprendre la question et par la suite y répondre. Ce qui les parents sont capables de la moi dans zela ou ya la devoir te. Le cas de voisin, où il y a un esprit ouvert, à salisa moi à surmonter difficultés, wana o ya zanango. Pour les parents, oyo bazana difficulté ya ko salela bana bango devoir biso to zape na difficulté wana parce que ba parents mingi pe bazana ba notion wana ti mwana ko yana devoir mais étant donné que yepe azana
matière na mutu te, c'est très difficile pour asala nini mettre zéro. Soki parents asalelaki mwana, c'est facile, tout le monde a kango facilement. Puisque tango tokoya na classe tozwi devoir ba fait ya devoir. Tokotinda na bana après correction ale kende na tableau sale exercice wana ezali na kati ya devoir. Mwana aza ko s'en sortir, c'est pour dire que parents na ndako moto asalelaki devoir et biso tozobeta c'était na point wana de façon que ba parents ba aider bana pona osala devoir mais non pas ba sale la bana devoir. Bolandi wana ndenge ba encadreur mingi ba lobi na micro ya KNB vraiment ba bêtise c'était na ba parents oyo bokora ko salisa bana na bino ba devoir te soko moni kozo ko salisa mwana devoir te ko salela mwana devoir te ke no luka molakisi na yende a expliquer yo ba cours nini mwana azalaka ou soit ozui encadreur alandelaka mwana na ndako to pe tuteur ke no osalela mwana devoir mwana zo 0 eza soni mingi Kinshasa et l'équipe. Le famille Ndangani et Batomeni ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants de Sangamamba et de Kimata du territoire de Luozi à ceux de Mbanzangungu du décès de Madame Madeleine Diakubuka, fille de papa Philippe Ndangani Louaya et de maman Marie Boussafu Bamwanika, épouse de monsieur Jiki Yaba. Le décès survenu le 19 septembre 2016 à Kinshasa. La levée du corps de la morgue de l'hôpital de référence des Makala Sanatarium est prévue pour ce vendredi 30 septembre 2016 à 11h. Le corps sera exposé à son domicile 6 avenue Yaba, numéro 1 quartier Sebo, commune de Mongafula. Référence arrêt triangle, direction paroisse Sainte-Rita, entrée Sebo, voire bureau police. L'inhumation interviendra le samedi 1er octobre 2016, heure de départ pour le cimetière 12h30. Kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo en mode selfie na page Facebook Kinshasa na biso. Zona photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Zona photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Zona photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Zona photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Zona photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Zona photo to seka Na ba période ya ba vacances ba kinoa mingi ba organisaka ba sortie o ba bengaka excursion. Yango lelo tongi to yeba soki ba yeba ka signification nango besoin réponse l'élément. Ba kinoa mingi soki ba komi na fin ya vacances bazaka na habitude tomonaka batiaka ba bonne rôle likolo pona kokoma tozali kotone excursion yango toye kosola na bango bayebisa biso soki ba comprendaka nini par mot excursion. Excursion est esika ya ko se promener papa na famille barokende même na site touristique neto kena par exemple ba Kinkole bokemo ko se promener quoi donc kotala ndenge nini babisika moko boye o boko sepela tanto pe boko kende na bino na place à mai donc boko kende na bino net na ba plage babisika moko boye donc boko que c'était donc en bref excursion eza esika ya promenade beng singaleti na maya pembe tokenda ko sepela référence que ya moi week-end mo boye OK moi tourisme ya bo sokoli na ba camarades na ba mi eza bien Kinkole ezali océan na bango la mwanda
nani bama eza plus que belé eza belé eza lokola esika moko kose détendre okei ye mosusu kosolola okozwa mwa ozomela mwa sucré na yo ozoraisonner c'est ça okeye mosusu kota fleuve nake place moko nafandi esika moko esika moko ya calme ozo kose détendre quoi ofandi ozoraisonner mwa sucré no pembeni ofandi ozokose détendre ozo kose défoule niti ozoraisonner makambo c'est ça. bakinois moko na moko bapesi définition soki bakomprenaka nini na mot excursion. Alors il faut qu'on retenir que excursion eza kaka te kotome mai ndenge biso bakinois mpe bezala kokanisa soki babi ke toke excursion c'est que tokei mai non eza juste kokende tourisme to mpe kokende promenade bovoyager bokei kotala esika moko kodécouvrir besika oyo nanu bino bomona te. Kinshasa eleki partout. Tourisme est une activité où ekotisaka mbongo na ba pays ebele. Mais na RDC awa on dirait politique ya tourisme ezalaka prise en compte te. Kinshasa est l'équipe partout, tout ça constat dans les pays mingi étrangers sur le plan touristique, par contre ça rambon makasi pe ba se retrouver mais contrairement à Kinshasa, tout ça na ba place ebele oyo batu ba ko ya tourisme mais apparemment place on a to exploiter ngo vraiment malamu te yango to ko solo na ba kino ba pesa ba point de vue na bango. Mboka na biso ezaki na insécurité ndo moni batu bazoya po basala tourisme awa tozana ba forêt équatoriale tozana bisike ebele batu ba ko visiter. Yango moni bazoya te tozana parc Virunga tozana ngomba na biso ya Rwenzori tozana parc ebele na Kongo ngana mona Académie des Beaux-Arts kuna na zone na biso ezaki ya Mobutu ezaki intéressé ezaki bien koya pe ba visiter me banyama nyonso basilisa loko moko lisusu ezalaka kuna te ndenge ni batu bakoya kotala soki lelo batouriste baza koya wana Congo te ezali na bareseau ebele insécurité ya mboka ezali tranquillité partout il y a des troubles, il y a des guerres. Par exemple na est na Goma nzambe asala mboka wana na ndenge na yango nulle part les alliés. Dans l'état, bamindele bazaki koya, baye bakiti na Kisasa bazwa avion bakengoma kotala abisika wana na Kisangani na Équateur surtout na lac Salonga na Équateur lac Salonga za na Équateur. Bon lac Virunga ezali naturel ndenge nzambe asala. Du fait que on a tout détruit na ba trouble ba guerre. La raison principale est Angoana. Ce qu'il était bien organisé. Le col a payé Moussou. Je connais certains pays d'Afrique, d'Europe. Parce qu'on vit dans le tourisme. Recette na bango ça au na tourisme. Même en France. Parce qu'on doit bon mingi budget ya tourisme et za mingi kole awa biso tozaka na budget ya tourisme te. Na mboka na biso pe ba kuku batu ba kuku ya pe ko sa tourisme awa. Makambo pe kitoko ezali. Congo to ba particulièrement Kinshasa eza sundenge ezaki kalate place ya tourisme ezali bakuko ya kotala kosa tourisme na Académie des Beaux-Arts makamba kitoko ezali kuna bon na zo makamba kitoko ezali bon kana kenda Dubai na sa tourisme na Dubai na mona makamba kitoko place o mai bina kawana batu bayaka ebele mais pourquoi pas na mboka na biso batu bayepe bauti ba pays étranger bayepe na Kinshasa beko sa tourisme na mboka na biso bakinois bapesi ba point de vue na bango. Alors eloko faut ko retenir que na Kinshasa to pe na RDC mobimba tozali na ba place ebele oyo batu bakoki koya tourisme. En tout cas tokosenga juste na ministère ya tourisme en tout cas bomeka un peu ko revoir côté wana pour que to mettre en valeur ba site touristique na biso oyo tozali na la ville ya Kinshasa to pe na RDC mobimba. Kinshasa est l'équipe partout.
sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. To constataka na ba famille ebele komona mama aza na église na ye na papa pe bana baza na église mosusu bango basambelaka. Yango toni toyeba soki eza mabe to malamu bozwa réponse na élément oyo. Si le match est mauvais, on va changer les joueurs. Si l'équipe ne fonctionne pas, on va changer les joueurs. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine la vino yoko soana ba parents ba pesa biso ba réaction na bango soki salu que moi na moko ya moi sito ya mobile ayebisi que ba osambela sous église mo na bango te ou bien linga ki une église mususu et tant que parents réaction na yeko zalani. En fait réaction en tant que parents ceux que moi na commis majeur aza libre ya kosala choix ya église na aza libre mais soki aza mineur il faut alanda église ngai na sambela. Seulement non, les parents sont obligés, moi je suis mineur, mais si je suis la majorité, à cause de la choix, comme moi je suis majeur, je suis imposé, moi cité, je suis la choix. Moi, tant moi na muke na ndako na yo, ozo diriger place yozo sambela, ozo kenaye, ko dire mutu e ensemble. Moi na soko commis déjà majeur, na ça comprendre que Zamba azali, Bonzambe ezali à ça comprendre mon ndenge ezali peut-être au monde peut-être que ndenge bana mosusu yo uzana nzambe malamu alandi ba petit moko beza ba catholique au monde lobi kuna bando kende catholique pe moi na pe aza dessiner ndenge mosusu ako pe ko désigner pe côté ni niwe ko sambela ako ko zo pe occasion le ko na pe yo olengi mangweso c'est obligatoire que moi na déjà c'est quoi à sosoli keno côté nangai boy papa il faut se val ya pe moi ne pas que nous voulons na ndenge na ye si ya supposer que ngana zwaki nazo supposer na zwaki na kola na éducation catholique bat ba apprécier ngo que conduite ya bato wana eza bien boyo ngana zo memo na ndenga na kolaki po pe ozala bien yo sikoyo bano ko servo que yo za na expérience ya kola isanga kuna ndeza po ngana zo tamusa yo na expérience ngana za nango c'est ndenga na tambula na ligne wana église wana tala lelo résultat et mona na miso abatu bazo ko apesia éducation bazwa eza ya bien ya ona zo lego na mema ndenga na kolaki yo siko memanga so papa ngana ligne ote na ligne wana au moins yo ko soko tamusa comment ça le contraire il y a religion. Je pense que cette année na culture même aux alliés asiatiques ba culture sémitique tout le monde a que moi na de le bas âge à partir de 5 ans ko initier na religion au parents ne bazanango c'est même biblique tout le monde même Isaac tout le monde même Jacob ils ont été initiés na religion au papa na bango bazanango tant bien que qui ça Abraham son père qui était un fétichiste mais tout le monde qui a appel Yanzambe qui est le Dieu créateur que tout le monde que bana nyonso tout ba kitani na tout le monde ba Isaac tout le monde ba Jacob au balaki toujours la même religion au papa na bango à yakoko na bango zalaki na. C'est de même façon que ngane na za chrétien d'office banonga na robota il faut ba la paix initier na la voie à christianisme et ça pratiquement incompatible que nga parent na soit chrétien moi na nga za musulman moi na nga za kimbangisa il y a incompatibilité d'esprit donc dans un foyer il faut unicité d'esprit. Pour les raisons d'unicité d'esprit, il faut binonionso parana bana bozala dans une même religion pour établir équilibre spirituel. Nouvelle saison ya Lina Foot ezo banda lelo na zone ouest. Yango lelo totuni ba supporters ya V Club soki équipe na bango eza prête ya ko affronter phase de poule. V-Club na MK bazobeta lelo pour na nouvelle saison ya Lina Foot na poule ouest ba supporters ya V-Club ba pesi ba appréciation na bango par rapport à la préparation oyo équipe na bango isalaki. Naza na nous sectionnaire ya Pascal ya V-Club.
Avec club Kopolaro, on a besoin de préparation. Qui est toujours coaché. Donc, on a besoin de quand on a même les mêmes jours contre MK tout là tout bête. Avec club déjà équipe bien organisée, on a problème teco, est-ce que bon té. Ils sont déjà bien organisés, tous les équipes na incomparable. MK a 3 côté, donc on a déjà chicoté MK. Vite à prêt à Robert à l'ina foot. Tous à prêt na magamunion, donc dès que vous avez équipe moko toujours dans l'ina foot. Dès que vous avez lobby à Zozo Bilo Ronai, MK to gagner na pétényonso. Tous à Sirge, tous à Makashi. Pour la Rwanda, on a comment dire, j'ai un match de gala. Vite à une préparation, à une Robert Tate. Makuta na ngokuna, basenga beta botopoli. Mais topoli na finale. To bandi papa ti finale to pour là-bas. Na évité vraiment MK. Attends de préparer kia. MK na pilé surtout na foot. Donc qu'il pleuve qu'il neige. MK na terrain wana. Sera jui dès Muki. Bolandi wana ndenge ba supporters ya veut club apesi ba appréciation na bango pe ba lobby que équipe na bango ezali prêt ya ko affronter équipe nyonso oyo ko beta ali na foot. Kinshasa et l'équipe partout. Sur Facebook aussi bon message na ngobolanda oyo dominer lelo na ba réseaux sociaux. Tobanda atu Facebook ya lelo ndenge UDPS aleli ba victime ya incendié au Esalamaki le 19 na le 20 septembre dernier na siège na bango pe ba combattant nyonso oyo batangisaki makila na bango pona respect ya constitution ya mboka. Na interview na ye na RFI, Aubin Minaku a levé équivoque sur débat. Il y a le 19 décembre a précisé que le président Kabila partira après les prochaines élections. Donc, oyo bazolo bilobela, Cour constitutionnelle assis à trancher sur question wana. Ndenge secrétaire général et la majorité présidentielle a précisé qui. Actualité.cd a lobby que Moïse Monide, la opposant proche à Katumbi Oyo Bakangaki depuis le 19 septembre, azali mise en détention provisoire na tribunal de grande instance ya Gombe. Accusé kozala en tête ya oyo provokaki oyo majorité azo benga insurrection ya le 19 na le 20 septembre dernier. Na beni ADF na lu zikisi mutuka moko ya munene oyo utaki kasindi pe kati chauffeur wana pe bomiye. Au nom du Père et du Fils nde kombo ya album oyo Letis Madilu mwana ya Madilu System a annoncé pour février 2017. Bango moko balobi que l'histoire continue. Mais motuna moko etunami pona koyeba est-ce que mwana koyeba lokola tata na ye. Tosuki sa atu Facebook ya lelo na caricature oyo bolingo ya Congo est publié tata oyo azali kolia ye moko asimbi musuni ya soso na liboko ya gauche, hamburger na loboko ya droite, vin blanc pembeni, soso ya mobimba na sani, tilapia ya mobimba, mapa, fromage na bouteille ya champagne pembeni fruit. Alati cravate ya rouge mais veste ya pembe. Oyo akosili sango. Kinshasa et l'équipe partout. Merci de la confiance et fidélité vos alakalango pour la Kolanda magazine Nabino. Il y a le te présenter en la commune ya Gombe avenue Kasavubu. Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.